Je voudrais seulement leur dire, soyez à l'aise, acceptez votre propre tribu. Ça ne va rien changer. Noir a payé prix parce qu'à côté d'un tribalisme. Tous ces actes posés, au commun n'a qu'aucune autorité à la Mouka à décrire. Les Congolais comme ça. Mais à Makala, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Il fallait tout le monde un président élu. Oui, Amikou Misaka chaque jour. Ah, il y a un magistrat que Bokanga a été. Bakomi comme il est là, état des droits, état des droits. Mais vous, les autorités de la Moukabotin, Dakama et Kemukeba, il faut ça là. Oh, Wanazosa. Autant la bino, tant que ça pour maquiller président Félix par sa maquilleuse. Peut-être vous critiquez qui, pour le moment qui va télémi, Libanda. Daniel Saputan Bolongola qui est député. Alala qui Libanda, Moussiki, Zoussoya, Zolela. Quand Kamuto Yaza la Moukatende Asala, que Azonga député. Il ne vous retourne que du bien. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango et agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozala nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza en Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Bande Konangai, félicitations na diaspora. Oyo eutaki bisika na bisika pona koya koyamba mokonzi mboka oyo nzambe atindeli RDC. Eloko liboso na koyebisa bino boye. Ndenge nga nazali boye. Nalingaka tant mokete oyo babenge tribalisme. Nalingaka racisme te. Mais nalingaka bosolo. Nalingaka vérité. Nalingaka tozala vraiment sérieux. Ce qui n'a pas expliqué ba origine ya batu nazali kolukate que o batu songolo po baza ya awate balongwa. Je ne suis pas là-dedans. Mon problème c'est de rétablir la vérité et l'histoire. Parce que ce qui bolingi ko boma mutu, bolingi bo dominer mutu. Et loko moko boye salemaka ezanini. Balongolaka ye vraie histoire na ye, balongolaka vraie foi na ye, balongolaka kombo na ye, balongolaka bomoto na ye nyonso. Tel est le cas que subit aujourd'hui les Africains. Donc, ce qui n'a expliqué makambo ya Banyamulenge, ce n'est pas que je suis contre les Tutsis. Je voudrais seulement leur dire, soyez à l'aise, acceptez votre propre tribu. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas pour rester au Congo, il faut boloba forcément aux Congolais. Non, ça ne sert à rien. Parce que Nzambe mo ya salaki mokili na lola
mai zamba na biloko nyonso apesi possibilité ya mutu kotambolaka na kati ya mokili oyo babengi jardin. Je sais que tout le monde a yebi que paradis terrestre est na RDC. Tout le monde le sait. Bible a peut-être quoi sabino vérité que paradis terrestre ezali awa parce que bato ba changer qui écrit la Bible balinga ki ba benda makamunyo so côté ya mundele pour que mutu munda se sentir inférieur. So botali ba image balakisa ki na Israël basi ba dessiner na ba carreau RDC kuna na Israël eza par hasard parce que RDC eza de paradis yo balaka. Ce n'est pas pour rien que Mindele yaki ko adorer na sauté lokwana et ko na émission oyo ko yasima. Bande konanga tribalisme zelo ko mabe. Na lingina la kisabino image oyo. Ngayo yo ya Babilonda Kadiombo. Basalakanga acte oyo ya tribalisme na bosana yango, je vous rappelle tout simplement. Yango na ba betanga libanga nazo sukola mai mwinde zo pela ya courant nga nazo sukola. Vous voyez quand les enfants se lavent mai zo bena robinet za ko se pela bango lokola ba inaka ngai makasi pona tribu ba betaka nga libanga na elongi. Bota la image wana j'étais tenu ya ko lakisa bino ba betanga libanga wana na Katuba na Katanga la Lumbashi ba lobi muluba wana ba betinga libanga na Kweya ni yango le tushaka mutu na ngati lelo yango na boyoka ka parfois nazo benda na zolo. Ce n'est pas parce que je ne suis pas civilisé, parce que tango etomboka kana mutu et ça la ka nazo benda ndenge wana j'en souffre, mais eh ben que voulez-vous, ba betanga libanga wana en 1968 et ça la choque. Les mêmes gens quand ba beti libanga na kufite ba yeko poussa na pembeni na ngai na leki na nga akufa komba na Chibangu lo la Zeus basali amitié na biso balobi tokozala elongo na bino bobo sana libanga tobetaka bino tozaka bandeko nzoka bazalaki na plan bakenda na biso na baoyo nazokoloba bakoyeba bato bafandaka na Katuba tokenda na champ de bois. Champ de bois ezalaki bisika bato nyonso bazali kosepela kokende kosakana ezalaki na zamba na biloko ya kosakana na yango na ba ndako esika papa sabite ezalaki kofanda baluveto na bakiro bascout bazalaki wana. Tango toke zamba na baninga ngai na petit frère akufa tokomi na kati balobi lokola bakufa kite oyo tobetaki yo na elongi lelo bozokufa yo na leki na yo. Nzoka bazalaki na bapoche na bango na mabenga ba mabanga nzoka ebele babandi kobeta biso mabanga batie biso na leki na nga na cercle babandi kobeta biso mabanga lokola babetaka Etienne oyo botaka na Bible. Alors ngai na zipaki petit frère lokola zoki libanga moko mabe na zipie sikoyo ngai mabanga tu ebeta ngai tolembaki makasi mabanga wana ezalaki ebele bango bakimi balobi bakufi mais tokufaki te tolamuki na pokwa tozongi na ndako. Bandeko bato wana tokutanaka na bango ti lelo topesanaka mbote na sepelaka na bango bango basengaka nga aide na pesaka. Le tribalisme ezelo kwa mabe makasi lelo oyo tribalisme wana ekotaki na misisa barenforçaka yango noir azo payer prix parce qu'akotaki na tribalisme. Botala image ya mama oyo eloko lié tout simplement parce qu'aza moloba bolanda mbote mamo likambo nini yelio lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge toza na matonge na chaussée de
Wavre tomoni maman na biso akolela toyebi te likambo nini eleli yo maman. Papa toza na Gizer na lobi po ngana bana na Alsace Lorraine kuna pona kende na kosoma mapa na GB il faut kende la kuna ko na Fortis na yeba kitenge bazo sala ba marche na bango nega na kei na Gizer na ningina kende bona moni bukecho apesi mkongo bona alobi taliba ye wana taliba na yoga taliba ye wana papa na monika batu bakoye nga soki 20 babangi ko beta na mibali na basi na moni mwana mobali moko awoya azo finga oya bandeko lo bake boya ko sala marche mwana mobali moko ya azana mino nonga na mwana mobali moko azana mino azana defo na mwana mobali moko ya pembe azala ko soina kuba ya babuketi na peuple moko ya aza pembe lo ko beti boy alobaka na ndep na moni bango bazo beta na bana basi puku sapato ezalaki suna makolote ngana tuli bakasali munu babobo maye age ya mama oyo po kaka aza muluba na poto kuna tolongoli tribalisme otomemi yango na poto toujours nous les Congolais babikolo mususu baza uni baza ko travailler ensemble bazo kende liboso bandeko na ngai la muka epesa bino combien po bokoma na niveau ya koperdre mayele eza nini eza koleka na bato oyo baza komibenga bato ya lamuka. Tous ces actes posés au commun que aucune autorité à lamuka a kodécrire parce que eza bango moko bazo financer biloko wana. Tout simplement parce que le président Félix ne veut pas retourner le mal sur le mal. Peut-être que les Arabes soyo ndeka katanga kutani na bakonzi ya Belgique na lobi na lingi mutu songolo babengi boketu bozongi saye na RDC. Tangwa zongi na memiye na ye. Na lobi viens m'attaquer maintenant à l'intérieur. Viens vivre. Na zongi c'est na village c'est kauta. Mais je vais vous montrer une image. Il y a même Boketu pour vous dire. C'est ça la mouka. Obi, hôtel Emeli Félix, il y a l'hôtel Emelayo. Na déclenché guerre la motonos. Ou hôtel Emela Félix, il y a Boketu ou mon hôtel Emelayo. Tant que il faut écouter la plateforme oyo parce que ça ne sert à rien. Chef Nabango, afingaka président chaque jour. Alobiawa, je suis le président élu. Tala ki nangai député Mukeba balongoli immunité. Bakangiye. Bato basali kolanda sima ba makelele ya mike basala ki na grande instance wana juste le Congolais comme ça. Mais à makala, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Il fallait tout le monde un président élu. Ou un mikou misaka chaque jour. Il y a un magistrat que Bokanga était. Bakomi komi lela. État de droit. Mais vous, les autorités de la Mukabotine, Dakamai, Mukeba, il faut ça là. Oh, wana zosa. Yamana Zoïb, ça même le Kinangai, Jacquin Dala. Tu as des potentialités. Oko continue, tu wapi. Ça ne sert à rien. Tant bien l'histoire de la Mouka, c'est foutu, ça ne sert à rien. Peut-être le porte-parole est ensemble. Yo tikana nous dénigrer chef de l'État, tika ko dénigrer ba action na ça ne sert à rien Jacquin Dala. Si c'est vrai c'est comme ça, botika Moïse Katumbi alobayam. Batinda kayo tele kinangai avec ta beauté, ton intelligence, ta carrure. Tala ndenge makabozo ko kende malembe. Tala événement ya descente ya président de la République kuna na Belgique. Et ça toute une réponse. Na vous allez on a retour tout ça la émission Jacquin Dala. Peut-être vous en avez raison fondée qu'on peut s'en population pour cause ça la ndenge wana. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, M. Martin Fayulu Madidi, président élu, le patriote combattant résistant, les Belgiques sont rasés pour vous rendre honneur et vous accueillir
à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer le tour en revue. Félix Igala Hotel et Melayo. Na déclenché guerre la motonios. Oya Hotel et Mela Félix. Ngai boketu oya mona Hotel et Melayo. Na lingi place oyo na répondre. Na motion moko boye. Na suggestion moko boye yaki. Total image ya carte ya RDC pour totanga espace linguistique. Bandeko nanga botali balakisi ba province nyonso ezoloba Swahili, ba province nyonso ezoloba Lingala, ezoloba Chiluba, ezoloba Kikongo. 5e langue. Ekozala na province nini wana? Ekozala wapi 5e langue wana s'il vous plaît? Merci na répondre. Sikona ke parler ki nangai honorable député Eliezer Ntambwe. Na landi émission na yo na Lemba Léon na Molière. Oza ko condamner président Félix pour la nini bazo la sa photo ne bazo maquiller. On bien tikali kaka un jour ba ko la kisaye azaso ki wapi soka balakisi. Oza le kinanga na ko bunda note. Tu prouves déjà que oza na intelligence ebele ya osala makambo ebele dans la vie. Kobebi sate Eliezer Ntambwe zwa exemple ya chef na yo ya kala Basil Olongo. Azalaki le bien-aimé ya ville ya Kinshasa. Lelo c'est fini. Eliezer Kobebi sate kolukate osali sabatu ya lamuka oyo jour oyo kozanga baboyate. Mais la ligne n'a pas son réponse par les images. Parce que oyo maquillage, bota labino tango baza ko maquiller président Félix par sa maquilleuse. Peut-être bo critica ki po bomona ki batelemi libanda. Tala tous bazo maquiller na kati ya salon avant ça la adresse na ye. Bo critiquer yango makasi. Botala siko Obama. Bomoni ye. Botala siko Hollande. Na kiloto tolo polele. Président na biso na tolo polele te. Bolobi ebele. Botala Emmanuel Macron. Botala ba image ya bakonzi oyo. Parce que bazali ba étranger par rapport à RDC, là c'est bon. Mais lorsqu'il s'agit à chef de l'État Nabiso, là c'est mauvais. Bon revoir Mitema Nabino s'il vous plaît. C'est très important. Bolanda mutumoko akebisi batutu. Alobi soki bosimbi Félix bokozala problème na ngai. Azap plus que caméléon a changé kama ya oyo leki dose Bolanda. Obi otelemeli Félix igala otelemela yo. Na déclenché guerre la motonios oya kotelemela Félix ngai boketu oya mona kotelemela auti koloba de nature na bango bato bauta impère Bolanda sikoyo
image ya chef de l'État. Ezaka gaga mete ngumba makaboye po apesa mbote. Na Michel Ngumba. Mais bon moni nega ngumba mi pour nani? Parce que le chef de l'État banda bomwana na nzamba pona ki azala mokonzi. Botala image tango baza en famille za noir et blanc. Batutu bakanga bi place moko. Mais le président Félix Tshisekedi Tshilombo tala nega si atelemi atimba na ekala. C'est ce qui fait que na vie na mobimba papa na ya yebaka déjà que moi noyo akozala mutu monene yango na tala ba photo na la kisi sikoyo azaka kana papa na ye. Il était convenablement coaché. Ayeba na ba conjoint avant. Maintenant botala image sous son aligné na la kisa que ngai ba betaka nga ndenge wana na katanga na Lubumbashi na Katuba lelo muto ya vie lokola ya ngai kuna na baoyo nyonso basalanga azate tango na kitaka kuna bapesaka nga mbote ya luzitu bamusu bayaka visite kotala ngai na hotel na sina lali na lamukana kuta bango mulongo libanda totala image oyo tala ndenge babetaka président Félix ba humiliaka ye tala siko ndenge ba honorer ye na ba même bato bino bato la moko boza ko humilier ko finga président chaque jour bon poser question na Matungulu apesa bino réponse lobby boko ngumba maboko tambola na makolo Daniel Safu tango longola ki ye ki député alala ki libanda musiki ezo soya zo lela kaka moto ya za ya la muka tende ya sala que azonga député. Il ne vous retourne que du bien. En tout cas, Botala, Monsieur le Président de la République, Oyobayamba Boyete, même Mobutu n'a pas réussi, il y a un honneur wana. C'est ce que Wazabanga. Mais le président Félix a été reçu comme ça. Roi Yemoko Yambiye, Ayeko solo la lobby, to harmoniser, to zong sa relation à Kala ya bien, mais à Kala, to timbela yango. Na la kisi bino ndenge bato babetanga libanga na mutu, tango na kufite bayeko benga basalinga na amitié, baké na ngana zama popo ya shebenga. Donc ekenge lutanyao. Ata Belgique ko asengi to zongi sa relation na biso, oye bebake na période ya Joseph Kabila, mais tozala na ekenge. Soki bakoya ko investir na secteur na biso, baya na domaine ya artisanal. Tozala na école ya ba menuiserie, cordonnerie, maçonnerie, ajustage mécanique, tout ça. Nde oye développer kamboka. La République allemande ezali évolué pour la misala wana. Et pas na biso ba licencié ba qui est belé trop pour rien. Besoin de ce cycle d'orientation pour na orientaka ba tubususu ba dans l'école technique. Là ba koye ko la musala ba kozala plus performant que botika bana ba kenda ko souffrir na université alors que compétences mayele les athées mais bazana mayele na bango la biloko tara bazana yango. Bon séjour au chef de l'État. Bon séjour parce que vous êtes aux États-Unis. Coopération militaire avec la Belgique, non. Tout ça là d'abord dans Batomoussous. Ba officier supérieur tout ça na Bango na Congo Bazali. Bango va former les biso ba soldats sika. Ba Moussous va former ba policier awa. Mais recrutement ils ont na mayele parce que bandi ayoka ka recrutement à police à côté. So la Munduki a commis plus violent qu'avant. Été ya bisonyonso. Zambe abakoko apambola RDC. A accompagné président Félix Biskanyoso akokende. Mama Marthe au sala ebele pona
mwana oyo yo botana libomu na yo oyebaka pe ke akokoma mutu monene. Congolaise et congolais boka mwate bomonaka photo ya bandeko ya Félix mingi te to bomonaka bango pembeni ya papa Etienne te oyo nda ezalaki pembeni parce que Nzambe na bakoko bayebisaka papa Etienne ke mokonzi ya mboka yeyo. Merci beaucoup. Madidi, président élu, les patriotes combattants résistants des pays qui sont rendus pour vous rendre l'honneur et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ILB. Je vous invite à passer le tour à revue. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango et agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.